www.potonapoto www.potonapoto. Ok, beta marango babi bene sika oyo kanga Paris nzonga mete nzonga babi sika bono zolia ntaba rota musique live zolia ntaba rota musique live za rache moko remo keno chez mete nzonga adresse yango zo lekana sinenge za la rato bakoto kuna esi balala pe lune za rande kuna pa nzonga pe no senti que non c'est la sécurité na biso oye pe no sombi tike futi mbongo sombi pe na tike okoti. Donc, Passiska, je m'appelle Tonanzambi, Simon Tonanzambi, Moutou Ayebinga. On Ayebinga, c'est quelqu'un. Mon pas Jonga, vraiment, au fouti, au meli. Père Bissengozali. Donc, Mouboule Bimata, Bitumakou chose, oh, bah, au Baksa. Bitumakou Tikanayo. Voilà ma vidéo Brondo. Vous pouvez trouver ça qui aurait changé beaucoup sous samedi, vendredi, dimanche na samedi pardon, dimanche na samedi. Ouais, n'est ma camouflage ça là que non. Vous en avez chéri à bien boué vraiment ba ikiri pili la ligne la douceur botala moi c'est nengaza. On dirait moi na popia mukolo. Bangonde bat ba lo ba keto betaka ba samedi na dimanche. Pour ba samedi ba chéri à bien boué ba mikili. Ba dans la place à okendete. Vous voyez bien. Ma chérie a bien boué. Parce que la place à Okenete ba samedi. Parce que nous avons pas dans la palais. Mais pourquoi vous jouez pas samedi? Jonga a une initiative. Tu mets ba samedi na dimanche. Donc vendredi, sinon la bolle on a zana biso awa yolo za debout. Alors bi vendredi, on a biso frère na biso Emile azo banda vendredi yo. Après samedi, et ça la décision ya Jonga na tino labo. Na ba frère chéri boy donc on sentir ba frère chéri ba ikiri pili faut boso na ba chéri boy ça bango biso mobulu on comprend bango ba pesi stratégique non samedi bazako sanuer na Paris lokola ba uti ko ya ba uti mo ba vacances na kin ba bi non on s'ennuie ba week-end place okende ya la raté bo sera biso mo loko yango ba demande na lokola ga ke belé donc to ba no beta samedi biso na bino samedi dimanche mais dans le cadre de formation de Gonabiso Melia, Abadozana Biso Awa, Nabino Awa vendredi, il y a Betina Naba groupe Naye, Biso Nabino samedi, accompagné toujours d'un Kiri Pili, parce que bien boyé, on sait que sinon la boîte vivre. Donc voilà tous ensemble quoi. Merci beaucoup. Merci Poto na Poto, Lamine Naleli. Bonsoir, on a Mélomane sur Rolanda Bisso et Mboka Congo, puis Batnion sur Rolanda Billy. Toi, Ali Bongo, tu ne pas Djonga chaque dimanche
de 17h à l'aube, ou 22h, 23h. Mais ce que tu as ici, samedi, na vendredi. Donc tout le temps, tu allais pas à Djonga. Les amis, des amis, tu allais au Komoko. Donc l'exemple que Bisso artiste congolais, tu vas au Sangana pour que Bamboule au Kendebele quoi. Mais Badnos va au pas à Djonga, merci. tozala métis aba basiste mundele oyo pena ya pena na monde pena ya base basiste balobi binda base balobi muto abeti na bokasa minene c'est binda base oyo pena masolango pena betaka ya so bonzo nzoto kitoko la mine toko pepele poussala moi muke poussala moi bien voilà ouais sinon ça va pepele tozobenga saka ba massa autour Paris Mobimba babi horaire changé moi ma soleil changé parce que bat baleli leli mingi moi ba week-end vele ko zate ba vie des ali pour samedi to tcheli bango na soirée Mobimba de balingaka donc to robeta ngo ba genre musique oyo bango balingaka vraiment ya acoustique mélangé na ba nini ndenge sala kaka pour ba maman bazala bien on est là toujours samedi dimanche toza toujours à pas Djonga kaka ndenge zala toujours merci beaucoup fanatique na obi bayaka repas Djonga baya otala ngai misape kimate misape za toujours quoi ah toujours bala ba mumpe système bala ba mumpe toza toujours quoi ya nzambe ka ndenge baloba amen Champagne overdose. En Afrique du Sud, baba overdose. Donc, Naza chanteuse et danseuse, et puis compositrice. Hein. Donc, auteure, compositrice, chanteuse, danseuse. Il y a musique afro internationale. Donc, on a ça la cas africaine, mais on a ça la rapé musique internationale. Le message nini au pesa bi mikolo tout au monde a chenzonga. Mikolo za awa. Mikolo nazawa na naza encadrement il y a Mbetenge et puis Bindabas Azali, Titinal Capone Azali. Bon, en Afrique du Sud naza un orchestre avec 18 musiciens. Mais ça la bien, son naza koto naza peu encadré par pro na biso ba star na biso total à la télé. Ko bango basi basali parcours o biso to luka to sala. Donc yango wana c'est mieux son naza na mikili na rana bango pour na profiter na mayele wana de leur vivant quoi. Voilà. Babi ba mikolo ba betara chaque dimanche. Ba ko beta pe samedi na dimanche. Mais au kolobani ba tout balingaka ko yoka musique ya champagne ngo yembaka. Baya ko mono awa unde. Bato nyonso balingaka la bonne musique. Champagne overdose yeyo, multi voice. Donc naza na ba voix nyonso. Ba voix ya ba artiste nyonso bolukaka. So bo sengika na obimisango. Donc samedi boya bo vivre show na show. To comme un spectacle d'hiver. Vedi to yembaka te mais to sala pe ba spectacle. To lo batro te mais baya ka samedi na dimanche ba omona. Au sala ba voix, on sala de voir Kofina. Mo pa o mo. Mama tala tongo ezotana.
Don Piero tala tongo esekoki wana kofi papa Wemba eske yo bazaka mpenga yo kongama bazomanga elukaka yo wana papa Wemba osukisa biso na Miabel Bilabel baza baze muna ebele nayemba Nairobi te mpo bayemba yango Petro mais yo mon amour beya motema pasi naleli mais yo bien aimé je t'appartiens viens vite chérie voilà Bilabel. Merci beaucoup Champagne je te remercie naleli bino fort tokutana samedi et dimanche chez Djonga pour vivre show, musique, chant et spectacle. DVD at baotalo babi ke ozalaka na Suisse nga na biso koyebo oyaka misala esa biso voyage na yo kolonga Suisse ti koya France eza mpona nini? Ouais, d'abord nayaki mpona nasisa ba tournage ya clip parce que nazala na album nanga nasalaka lelo mais natalaki fallait nabimisa titre moko na kombo eloko ya babebe eza mwa somo nasali et puis nayaki mpona sala baclip et puis voilà nayepe nabeti tour natala mpe bamasane baévolue ya kote ndenge ezalaka album no ezalaka album ezalaka single eza album ezalaka combien de titres? Jusque là nano na binzembo mais naza nanga mpe presse abimisa yango sikoyo te ntango mosu mpe kobima nango na 2020 na 2022 ndenge kaka nzambe asika te ndakosunga mais pour l'instant nazo marteler vraiment sur son oyo ezobima mikolo eloko ya babebe eloko ya babebe donc eza na kati ya kilelo na bendi kaka mwana moko nazobimisa ye bientôt la wana osali oyembi na bandeko na yo doyembi yomo nayembi nga moko me na batterie moto abeti titinal campon le grand cadre mbetenga asimbi arrangement bakitare bindabas vraiment bandeko batinga mwa maboko ebele eza mpe na batitre mosusu eza na baalbum bakimbangu babeti Didier Robas wape na biso King Kester banzembo eza ebele bamaster ebele baparticipe na album DVD yebisa biso bato bazela album nene nzembo ya promotion eza quand ti date quand au monde date officielle eza 19 novembre le 19 novembre vraiment ezobima voilà omoni nalobaki mpe mingi ke kobima boye na boye mais cette fois-ci na bouclé quoi et puis nazosignaler na bana Kinshasa 2017 nazozonga Kinshasa sadi na otika mambutu nazozonga mpe na libela na kati ya kini nakumbela makambo yango po omoni flambeau ya makambo yango nga na nango nayebi secret makambo ya miziki ya mboka wana DVD obike bato baotala babi DVD na lami bato baomona lemba ebike bato baomona lemba DVD ngalingaka mpenza babiloko na kala wana o DVD mpenza babi ya jingle babi la taille magique le cameraman le taille magique de Paris babi tanga monika DVD à côté parce ya wala ndaboka eloko moko bekunanga yeyo mpenza ebike bato mpenza baona na image to mpenza babiloko na kala to mpenza Newman. Qu'est-ce que j'ai fait soldat nga nazali nini komanda la militaire on dit la nuit porte conseil la militaire on dit la nuit porte conseil Newman papa ya lelo yo kanzundo Newman ya lelo yo kanzundo DVD ngazinga kaka bete loko no obayiba yo Telo nga na boka bleu nga na boka ba mama wapi bilengi mama wapi bilengi oh mama oje bilengi nanga wapi nga jeune patou pongo lele tuna kina ba papa na mama basolola ka wapi na kati ya chambre
yanaleki basololaka wapi na kati ya salon bebe del birlo gende kolala papa solola alie mbwenge ameli supu te nzambe alie mbwenge ameli supu te bukaye mabukelele. Merci beaucoup David dans ce bataillon c'est Peli Curtis Maël les bureaux les cordons babinenge zara toujours. Merci beaucoup na cordon dona babina Kinshasa David de tout bataillon bana c'est pas beti maboko na sima télé na message à Souka Rikolo banini message à Souka en tout cas merci na bande réunion surtout oyo bo soutenir ngai pendant ba préparatif ya boulot na ngai. Et merci Nabino na obosa Nabino te mutuloro la Jojo Tako père doublé cousin na ngoli malonga ya Jojo Tako lui bikaka vie yo pena sans yo pena na ebite ko puis Nadine Mbikamboli moi sur Asombi Nzembo moi sur Asombi en direct des États-Unis ici go ali ba gros bisous na yo Nadine qui le zoya message à makasi bana kini Dividi Mokonzi 2017 na kata Kinshasa et puis premier événement dans beta na stade municipal à Massina. On a signé quoi. On a signé puis na makambo. Voilà. Donc bana poto na yaki na poto merci Nathan Sali na poto. Ils a ba blague tse donc ils a pena na olo bon émission na office nazo zonga Kinshasa. Donc soki nzambe ya sungi na robenga presse bo mona ndena ozonga sa mukanda na bakota Suisse wana. Donc na ozonga sa na doki. Merci na poto ozonga pena kin na continuer musana ngai. Merci beaucoup. Merci. On a le au bac secteur. Le au bac c'est Zaraba Zelanga na 2017 na Kinshasa. Kermesse Kangami donc sikoyo j'ai fungwami samedi na dimanche tozali awa samedi donc à partir de 18h ti ba 2h tozali awa dimanche de 18h à 2h du matin donc voilà na ba fanatique tout balingaka titina oyebisa bango baya komona wapi baya awa na 45 rue de commune de Paris et pas ya maître Tchonga donc je suis Tchonga Barolian Tabakitoko, Ndula Kitoko, Obalimba Kutabiso en action. Poming Baloba Otam Sutobeta Sustem Yo Moni. Tozaga Petrozala. Nazan Kadrena Balegi Nanga Kamboche, Nazan Kadrena Bakaluila, donc deux fois. Tozo Kumba toujours machine et autres toujours. Merci beaucoup. Kitoko Lamine Ndovo, Yozara Nathan, Yangoana Petozara toujours Nathan. Merci beaucoup Babi tout dans Cambodge Babi binombe bokomia wa vendredi mais toujours belaka ba titina programme samedi et dimanche mon niveau na titina ka pon o vie biso landa yi o beta musique machine c'est lui c'est pas nous biso landa ka vie o point la mine donc ve albi ke bango bada samedi dimanche biso la vendredi même endroit
Voilà. C'est ça programme. Non, biso vendredi. Nando Lias, semaine Alias, chaque vendredi quoi. Chez Djonga. Même adresse. Mais Ngaïtoum. Après, c'est moi. Au Lekate, au Bandal. Bandal. Au Lekate, Tukanga. Merci beaucoup. En tout cas, merci à eux pour dans la veine en Aïe. Moyaya, j'aime beaucoup. Gankade, Titinal, Cambon. Il y a un respect, il y a un musika, aussi to boaka soy, akendo. Voilà. Na so za respect to za pembe na mate. So za respect nde po za la pembe ni quoi. Kitoko. Leader bazo beta pena zo kanga Paris. Babita ngozo sentir pena casser la tête zo beta bo sentir que betenge mutana zo beta ngo. Le leader na kata Mikele. Leader on a grand frère. Ndaleke na Kongo azate. Donc ye baguette neza eneti beba botami sika ko ezaka elengelenge. Munso beba botami azaka sika azaka nenge titina azali. Donc toi ne quand mon retour à fier na ye pour toute la étoile ba de te ko ba na titina moko al campon. Le programme à samedi l'année babibo yesu ti samedi. Et to yesu ti samedi parce que les amis des amis nkolo na ngoza titina ezanga tema yem ta pesa comme wala. Yem ta pesa comme wala. Yeto baptiza ye leader na biso. Décision te uta pa na ye ya banzembo. Oh bonimo betsa biso sika. Comment on a nos mbetenge quoi. Ah faut goyer par structure, vous comprendre. Les leaders, les solistes, les plus stables dans la carte Mikili. Vous comprendre. Voilà. Donc on a grand cadre de Mutalobi. Donc samedi, Nazobeng Sabino a vrai chéri. Donc comme un programme samedi, dimanche. Donc boya to bina to golia to mela ambiance nenga zalaka. Champagne azali bon mon aye. On appelle si vous êtes belé quand on va venir sur dire vous on a ba saxo côté ba trompette côté les alagité mais biso to salagé et ça va nenga ba karaoké to la radio biso ça ma musique donc la bonne musique ba roya yo ka musique solo ko et ça va mentir Carlos Tomata la yebi ma ramna lo ba suma tuba grand garçon yebi ma ramna lo donc va fanatique tout ba linga mbete to ba yeba mono ba fanatique tout balinganga donc awa les deux ans on retrouve chaque samedi na dimanche tous awa samedi na dimanche ya ressemble chez Djonga 45 rue commune de Paris donc tous awa chez Djonga na Bobini donc boya masolo ekuba bolia tabagitoko ya tabako pola no bolia tabagitoko bu musique pe malonga quoi nengo zona pe ba vie nanga on a ba trompettiste ba lia vieux qui azali ya betina franco quoi. Voilà. Voilà papa na biso boni papa. Sangote. Oui bata bazo mona yo, ba mo laver franco, ba mo laver lutumba, ba mo laver taboulay. Ba le lever au sangani na baleki na yo, bana ya casser la terre. Ozo beta kaka, ozo ko nyaka obeta fanfare ben. Ensima nango na beta kanango. Depuis au jazz, bana oke, kamikaze, ebele bana mpiri bakuba tu. Ensima nanga yango. Na sala ndeko la kango na esiko stade Star Kamanyola. Na Conservatoire national de musique et d'art dramatique. Ndeko la kango. Merci. Sikoyo, yali awa, bal boso na awa. Moi sikoyo combien? Babenga ya, kecha benga na ya. Na ko ipole, yango na ya mbala boso na ya. Na moni pe kamwa iloko moko bien. Esa na sepel na. Je comprends mukolo place Nzonga, message no lobi na ye. En tout cas, ndenge ya libo continuité na ezala kaka yera teke nde moko ekati talaka musique ya biso awa mona biso musique ya ghetto mona surtout aussi ba ivoirien ba sénégalais ba na biso wana musique ba beta musique na biso ya musique na biso mais comme biso to c'est ko rappeler bango yo va ko matera biso mais sur serika ga ipa na biso kaka tala siko na pseka exemple moko wenge wa liboso wenge musika liboso
oyo liboso baki bango nyonso voilà 4x4 tande bakobeta wenge ya nani bagaso ya Brazzaville banani nayeba te baye balandi style wana otango sikoyo wenge kabona deux parties bango batika na bakomi stagine bakomi moyebana barandaki nini wana fokola bakokonda moninga te yoka ozwi ide na yo ya ngai nasangisi osala eloko moko